Shalom à mes abonnés, shalom na bananzambe nyonso de partout ici kabuzwa miti kanzambe nanga apambola bino. Soki toyoki shalom kuna toyena likambo o etali corps du Christ o etali église. Bien-aimé dans le Seigneur, tolali tolamuki nalandi video ya Pasteur Sony Kafuta Rockman azolobelela bondoki o etondi na kati ya batalit na bakanju na bango o balataka lorsque bakonsakraka bango na kozala dirigeant ya eloko moko boye. Pasteur Sony Kafuta lobi balatisaki ye kanju o tobengaka sulutani robe wana pendant ki akomaki président ya ba membre nyonso ya église chrétienne. Balatisaki robe wana a regretté alobi tolanda ba robe wana ya 4 mois ya zemi ya maternité te ezalaka na makambo sima na yango wana elongo na bino babone nanga ya Feza TV officiel bana nzambe libota nanga o nzamba pesanga commenter, liker, partager pe oyoka vérité ya bakanju bazalaka soki balati ba robe de ba mimoni ke bakomi basala nzambe TVza radio te ensemble avec vous bolanda ndenge ye moko azolobelela azo regretter pona nini alataki kanju alataki sulutani lokola basi bazo kende kilo na zemi ya 4 mois. Suivrons ensemble et puis tokozonga pona continuité ya maloba oyo il faut na partager na bino comme pe conseil. C'est parti. Le seul mal que j'ai fait à ma conscience, c'est les habits soi-disant sacerdotaux cérémoniaux que j'ai porté le jour de mon investiture comme le président de l'église de réveil et cet temps qu'on m'a donné. J'aurais pu écouter mon père spirituel, l'apôtre Ben Shaddai, il m'a dit, cette histoire ne marchera pas. Bien que tu crois que tu peux redresser l'église, on ne peut pas redresser. Et loko kaka ya mabeo ngamo na eba kete na sala na motema na ngai ezali kondima babilamba ya bonganga oyo balati saka ngai tango na komaki mokamba biklesia na bolamuki na esengela na yoka. Moi qui croyais autre chose, ngai na ndako ndima makambo susu. Ne regardez pas l'apparence extérieure, il y a le fond, le contenu. Kotala te osoki na lati elamba onde ba moninga monene te sima elamba wana eyana makambo ebatami. Non. Te. Alors, ça n'a aucun fondement biblique. Na kanzo, na ekoti, il y a na nzete aucune wana kana moboko écriture qui justifie dans le Nouveau Testament. ezata na likomi moko te na kati na Biblia o ezolongisa biloko wana. Ça, j'ai attristé le Saint-Esprit, c'est un mal que je fais. Wana penza na yokisa molimo santu mawa. Na J'ai petisa prié, j'ai gêné, j'ai demandé à Dieu de me pardonner. Heureusement que Dieu m'a retiré dans ces choses. Ça, c'est quelque chose que je porte dans ma conscience. wana ezali pota na zana wana kati na mabanzo na. Je vous dis, j'ai demandé à Dieu pardon. Na yebisi bino, na sengaki nzambe bolimbisi. Moi qui croyais autre chose. Ngayo na ndako ndima makambo susu. Ne regardez pas l'apparence extérieure, il y a le fond, le contenu. Kotala te osoki na lati elamba onde ba moninga monene te sima elamba wana eyana makambo ebatami. Non. Te. Alléluia. Merci beaucoup à mes abonnés. Nous sommes de retour dans notre plateau. J'espère que Bolandi Boyo Kilolenge Nini, président Sony Kafuta, azo regretté ndenge nini. Alataki robe wana a stressaki Saint-Esprit na koyeba kolata bakanju wana. Bien aimé, robe esalaka te ke okoma mosala nzambe. Tomona rabatu mususu na ba montagne, il faut alata nzambala po bayeba ke yende mosakoli. Ce n'est pas ça. O esalaka ke mutu azala en ordre na nzambe, à se sentir ke aza mosakoli. C'est la vie de la sanctification et l'obéissance de notre Jésus-Christ de Nazareth. Bandeko bolandi bino moko ndenge nini présent Sony Kafuta a regretté et puis azwaki temps ya kosala repentance de résumé lobi nzambe a retiré na kati ya lisanga ya bondoki ya batu ya bakanju balataka kaka ba robe sopi bazaka na bazemi ya ba 6 mois ya ba 5 mois toyebi te oyo ezosenga kaka robe bandeko nanga
Bino batu bozalaka ba fanatiki ya ba pasteur. Olingi koyoka musali ya nzambe te, yo wana mbangu. Bayibaka bino ba étoile, ba sacrifiaka ba vie na bino sans pourtant le savoir. Créer intimité na nzambe. Soko kutani na musali ya nzambe, loba a orienté yo, apeso ba directif par le soutien du Saint-Esprit, oyebana ko s'en sortir. Bino batu bozali kamuke dadi, pasteur na biso, pasteur na ngai, oui. Bible lobi, confiez-vous à mes serviteurs. Mais avant que vous se confiez na ba serviteur, il faut que tu na nzambe. Serviteur nini oyoyo ko se confier na ye. Nde sika mama na likambweza. Yo se confiaka na serviteur nyonso. Omona pasteur François okei. Omona pasteur André okei. Oyoka prophète moko azo sakola otie makutu. Que ton Dieu me localise. Quel Dieu que tu veux qu'il te localise? Nzambe nini ozolinga as a localiser yo bien-aimé. Tokomi na moma ya mabe. Cherchons l'intimité avec Dieu. To se repentir. To zala na vie ya repentance. To luka nzambe na intimité, to tika masumu, to tika mabe, to se dépouiller na kati comme pelibanda. C'est à ce moment-là, nous verrons la lumière de Dieu. Tant que ozo vivre na masumu, ozo vivre na mabe, yo tieka ka mutema na yo, prophète wana sakola, o wana nazalaka na atikala na ekuto monela ngai lokote, ba monelo nini? So ba yebiso ko za ndoki okokango te, mais zwa temps ya kosala repentance, zwa temps ya koluka intimité na yo na nzambe. Yebisa nzambe, ta parole nous dit qu'on doit se confier à tes serviteurs, mais ba serviteur ya lolenge nini o il faut to se confier na bango. O ba serviteur ya lolenge nini? La Bible nous dit, Psaume chapitre 9, verset 10, Dieu n'a jamais abandonné na sincérité. Lorsque tu cherches Dieu, Nzamba ko orienté yo, ya oyeso kende pa musali nanga songolo pakala. Reste là. Mais tant ozoluka nzambe na agitation, na loyenge lokwa mutozo ke pikiniki, balobi pasteur kingani, baloki prophète kingani, ndoko kutana kana ba escroc. Ndoko kutana kana ba prophète avant pesoli sakoli pesa mbongo. Ndoko kutana kana ba prophète il faut alongolo bilamba. Okutana kana ba pasteur yake ba prophète ya kindushi. Oza femme mariée mais azo respecter o ta komi ko draguer yo. Pourquoi? Oza na kati ya agitation, oza na kati ya complexe ya prophétie. Prophétie eza mabete eza malamu. Mais avant prophétie ekokisama na vie na yo, eza na ba makambo oyo ifo longola oyo moko yebi, mutu akoki kokatelo azate, mutu akoki olongolelo azate ka yo moko. Oza na vie ya kindumba, olingi nzamba peso libala. La Bible nous dit, les impudiques n'hériteront pas le royaume de cieux. Impudique aza na droit ya contempler royaume ya nzambe te. Royaume de cieux ezaka lola te même awana se amoyi ezali. Nzambe pe afungole liolola osepeli. Mais tant que oza impudique, basakolelo kaka, basambelelo obala, obala ndeni yo mutu ya kindushi. Yo mutu aba soif, yo mutu aba posa, ngana kokaka te, kozanga mobali kindumba. O avorta, est-ce que vous avez temps ya ko confesser ba avortement wana sincèrement? Ce que vous confessez ngo sincèrement, nzamba ko fongolela yo akopeso bana. Mais tant que tu n'as pas encore confessé, ozo tambola kaka na wenza ba prophète kuna, prophète moko boye, ayebisanga na somba, ba vin, na somba ba champagne, asukolanga, asalelanga service. Asenganga $500, asenganga, oui, il faut kutana kaka na ba mankioniste, parce que ton état d'esprit n'est pas stable. Batu baza na instabilité spirituelle. Oza na kindumba ya molimo. Olingi komona prophète te. Olingi koyoka pasteur te. Oyembangu, boyembangu. Lokola ba fourmi ba moni sucre.
Bien-aimés, cherchons l'intimité avec Dieu. Pour musala nzambe asunga yo, il faut yo moko ozalata na mwa ndambu ya bonzambe. Po tosangisa na moto ya musala nzambe wana esunga biso mwa mbangu ozwa délivrance. Mais tant que oza na kati ya agitation, oza na kati ya mabe, oza na kati ya mabe, oza na mutema mabe, mais ozoluka ka nzamba asalelo délivrance, mais oza makambo mabe. Mais tu te dis que tu pries. Oza wana kopesa ba conseil ya mabe. Yo il faut kutana ka na batu ya kanju. Yo il faut kutana ka na batu ya nzambala. Parce que oza makambo mabe. Agitation na yo wana, il faut kotika ngo. Mwana nzamba zalaka mutema mabete. Mwana nzamba zalaka makambu mabete. Soko moni mwana nzamba sambelaka ya solo, azana mute ya pesanga kanda, ya sukisanga mutema. Eloko na bayela yende, okobaye nini bandeko? Okobaye nini? Batu balingi directif à délivrance ya repentance te. Mutu alingi kaka buka lelo lamba lelo yo encaissé masumu, okozwa photo ate, o effacer masumu, o confesser ango. Oye kaka lelo, nzamba peso kaka lelo, ata yo moko. Repentez-vous. Président Soni Kafuta yo wana lobi. Bino batu bozaka ba consacra ki biso, bolati ba robe rouge, ba tche ba croix ya minene, nzamba zalaka susu na ekulusu te. Dieu n'est plus à la croix. Jésus-Christ est déjà ressuscité pour du bon. Jésus-Christ n'est plus à la croix. Po ba consacra ki biso wana mbomoni misusu batie basili ya milai loko batu ba mati grade na monde ya ténèbres misusu bake sali sa manzaka o senti pe ya basili ebetaka kapu ye wana skwa telemi atie longi ya sérieuse ba consacra ki biso wana bazui bakanju ya zemi ya bana kilo 4 mois ya zemi ya bana 6 mois balatisi bango siko ba robe wana boyoki bien présent Soni Kafuta lobi robe wana eservaka na eloko te sima ya ba robe wana ezana makambo. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement. Ayez la confiance de Dieu et attachez-vous à Dieu. Nzamba salo bolamu ozala na souffle de prière ozwa temps ya kosala la prière à repentance. S'abonner, commenter, Nzamba Pambulo. À la prochaine.